Na prometa qui bino été en même temps tozo humaniser la prison, en même temps te refaire exécuter peine de mort. Te refaire exécuter peine de mort. Oui, bonjour, bonsoir, Balagnon, surtout il y a Denis Merveille officiel. Vraiment, le Sabino, comme d'habitude, les Tolobara, toujours que tu as news, l'actualité sur les alliés, tu as le Bélango. Tu aimer, tu partager, tu liker, parce que les alliés na oyo, on a coupé ça, bino bat bolanda rabiso, tongo midi et pourquoi. Cette fois-ci, le mois va décider ça au quoi, hein? Ministre de la Justice, Costa Moutamba coup de chapeau pour na sala oza sala. Na prometa qui bino été en même temps tozo humaniser la prison, en même temps te refaire exécuter peine de mort. Initiative aux huit. À part ça, détermination, vraiment, il y a ma casse aux huit, il y a pour exterminer, pour éliminer, hein, la marginalisation, anti-valeur, kuluna, bandit et tout. Vraiment, coup de chapeau. Et si la awate, souka awate, n'a pas acteur oyo, par exemple, côté la bateau, ça va me faire ma belle de la CNCGC, pas à la mort poursuivi, et ça, la vraiment bien ma casse, peut respirer comme avant. Alors, affaire, il n'y a pas si, et Mawande Konangaï, artiste, nabiso congolais, na combo, ya Masumu de blindé, ou a un problème sérieux actuellement. Bakouna, côté li, papa nabiso, Masumu de blindé, et puis c'est lui, à ça là, paix sous clip, na, paix à son âme, papa nabiso, comment ça s'appelle encore, Charles Mumbaya, voilà. Na allo téléphone, monsieur va se tourner à celle qui a le téléphone. Voilà. Avec ma somme de Bende, Oyo, Azali icône, il y a théâtre Mboka Biso au Congo. Alors tu vous allez comment nanda kunena na Selembao. Alors par rapport à l'éclaircissement ou soit transparence à l'Isolango, selon Yemoko, papa Biso ma somme de Beta Kiango, Ezali boy. Il y a un mec qui a 1h du matin, nanda kunae, à la TV, na Bluetooth. Bon, 1h c'est d'attendre, mais par rapport à Clément, nous dit que bien à Bluetooth, il y a d'attendre, mais bien à Bluetooth pour tu vas comprendre mon moqué. Na Bluetooth vers 1h. Par exemple, à Vandi, alors tu m'as dit, pouf, mouvement est mabé, hein? Wana. Attends, maman a mon éclairage et côté nanda. Je pense qu'il peut avoir éclairage et côté nanda. Comme ça, vous mettez la mine dans la air wana. N'a 1 heure, vous mettez la mine à mon éclairage et côté. Alors, après, maman, vous avez un mouvement de mabé. Il y a des jeunes qui ont pour salayer vraiment mabé. Allez, Azumbeko, hein? Azumekateli, à côté de la chambre. Quand ma souma côté de la chambre, bandeko. Babandi aiko saccager les bousses dans le salon, aiko sala n'importe quoi dans le salon. Pareil, téléphone madame yangai ezalaki bamonaki yango te et puis bilamba bazozulongola bilamba kopona na basapatu donc toujours assisté. Alors lokola pe bazaki pressé, on a compris que bazaki pressé parce que au même moment on avait tant bakotaki na bengaki directement colonel Faustin tozalane quartier moko. Alors wana donc tant ba zo buka pour que ba kote na chama longa pe na zo ganga colonel yango sala ki ke ba sala mbango même mutu azaki na machete alingaki je ne sais pas ce qu'il y a betango na mutu bien na mapeka pour machete ndengo na mwana ngote mais moko na bango nde tika artiste. Donc artiste yangonde et puis qui singa j'allais mourir. Donc nous sommes on a film vraiment c'est vraiment regrettable. Na umelia wa mais na umelia wa na Selembao ya na Kimfwidi. C'est la première fois na mon niveau. Téléphone à madame Naïza qui na salon, notre maman. Ils ont un salon, selon eux, papa m'a soumis à lobby. Ceux qui ne comprennent très bien. Quand les bandits vont menacer Bango, Bazu, Babiloko, Babiloko, Bazu, peut téléphone ou la maman.
Formation à côté na chambre avec téléphone, azo ganga tout ça. Tant on a comment va colonel et tout ça, colonel qui ngandi. Aux environs, soit na quartier na bango. Des formation à belela qui commandant yango, parce que comprendre que le mouvement que la mabe va se précipiter, hein, pour balu ma place ou na ba kenike na bango. Hier na réalité, donc na zo fika pour nous comprendre vraiment tout ça, le programme national zaki nango, moi na biso azo sur sa licence na bazo collé samedi prochain, donc toujours le cas moyen, heureusement que Kendiki na lingua la kuna ça bon toujours le cas moyen ngo ba benda ngo so donc c'est compliqué. Bande kobola ke s'abonner pardon pour la minute mais tout comprendre mon moké mi autooui pour le basiko. Alors dans le moment on a oyo azo benga makelele babandi po baza posa kozwa eloko baza ngo important pour na bango soki mbongo soki téléphone soki tv solo ni yango wana de baza pressé ba se précipiter bazwa yango dans makelele ya mouvement wana tout ça ye alobi ke ba ki na ba arme de feu abi à moi qui manque na arme de feu donc ça veut dire que munduki bito le bara ce pistolet soki AK to éviter mais ali munduki hein moko aina munduki. Et puis à moi, je me suis sous, par exemple, ma machette, pour on a menacé. Alors, zongi, bah moi que les réseaux qui est déjà se précipiter pour voir qu'il y a bango parce que après il y a des qui appellent à l'autre téléphone, hein? Bah moi que viens ko benga ba tumusu swa wa inda, moi na bendana, to tambola na biso. Alors, nasima wa moni moko asimba gi machette. Parmi là où asimba gi machette. Amoni moko aye ko menacer à machette avec on a vu que ça na katanga to zaga menace na éviter mais basi abutu est déjà très dangereux sur la arme blanche. Et puis c'est là ba c'est là ndenge mo ka uti ko pas masumu misusu ba ki ba se protéger qui na elongi. Misusu se protéger qui te. Bandeko. Tout entre parenthèses muké. Biso tout ebi la majorité ya batu oyo bakala bango ekuta make babandi à côté bango na ndaku bazala non masqué batu beli abikati biso to yebi ezala la mission mo ezali mission suicide moni mission oyo balinga mission suicide soit mission kamikaze to bandi aïe to délinquant aïe ko sala action ayebi ke lobi okomona lisusu te faut aussi la na kala lelo. Donc, ça veut dire que les gens non protégés, souvent ou régulièrement, ils allaient pour exterminer, soit pour éliminer le batindi. Et là, nous sommes à la Konzamboka par rapport à ministre Azwaki, décision a condamné à mort, mais apparemment, on dirait bazo kakakate, bazo continuer. Non, mais tant qu'on a le barabino que ngai naza pour la dictature éclairée, bato ba comprendre la démocratie c'est le désordre et mindele ba permettra biso to sala yango ko ba yebi ke biso na mentalité na biso to koka ko sala na kati te. Dictature éclairée zali démocratie mais dirigée. Ba sumu abanga ki makasi parce que amukolo a expérience à vie ayi ba modèle ndenge tambolaka. O ba yebe déjà ba 2000 ya bango peut-être ba ya ozo loko ça na quartier na mona ngai peut-être akina loko atoki na epe elongo. Mais bah oh bah ka blenga refungwa ma souvent bah ka pena ko exterminer donc ko longola ko domal. Alors que zoma mukel kambango papa masumu après wana amoni mo wa ta zaki lichette pour ko menacer tout ça bah mo ko subitement yoki parmi la o bazala ki wana mo ko dit te ko sala bongo te as artiste to ka bien ko sala pa masumu bongo te pour as artiste. Comment la tanga na bango te c'est ne pas sur le na biso baluka ki ko sala bongo te ko te ya artiste ya artiste donc comme artiste et sungi bandeko bato bele baleka ba TV ton sur la omona kaye sala bongo sala boumé comme éviter quand même le fonctionnement na été fonctionne à aux musiciens ou aux artistes comédiens pas sur le but que loko sungi et loko sauver
nde yango wana parce que bandeko bamonaki ke azali artiste comédien, azali artiste basala mabe te. Donc ben libomba la moko alenga prestation wana bota nde esali ke ba wela mamukie bakende. Parmi ba avoir to ba biloko oyo bango bazwi bana sima lobi ke baye bilamba. Avec bilamba ekei c'est très important à Katanda et c'est notre grande surprise maintenant il y a un que parler pas ma soeur à la monnaie est un niveau 1 donc le pas ma soeur est tellement monnaie on a évité sur la côte qui avant papa tamani na bango parce que qui mur par contre par quelle manière on a eu na bande comme nous ça ko yebati mais ce qui est vrai acte salami elle est punissable et là aussi kabété j'allais dire il y a discipline mais il y a bisoyo mais c'est Constant Mutamba notre ministre de la justice dans les années 2024 pour échapper au conseil musala nayo banti valeur bato la boye baza ko ta via bato en Pérou baza ko longola biloko ya bato baza ko menacer bato à mort ko tia bato sur le traumatisme bato ko umela mingi boiti bah ça va acte ya mabe de la menace mbeli oyo faut la poursuivre mais oyo ndo baza ko boma bango baza la conduire directement ndenge etaki peu de mort et ça n'a pas si macasse par rapport à peu de mort ou via mutiza passe vraiment ko perdre yango mais quand même dans la situation ya boye soki bakati ya bomi mutu tout ça car ça vraiment en tout cas pension yango ça vraiment sévère to bande mususu bakoya bamekama muke ko comprendre tala bato bakulu na bazokata bato maboko ma tout ça ba nini bazo ibasoki ndenge nini ba mais soki bomeki kaka kosala ndenge bazosala bato droit de l'homme babimi to éviter bato droit de l'homme yango soki wapi et puis j'ai compris moi ça ne me dit rien parce que biloko ba droit de l'homme bazwaka ba subvention et pas ba mindele il travaille pour le compte de mindele or mindele bakoki kolinga te ke awa epai na biso makambo ebongo bayebi ke soki baaplike yango bakoluna bakosila or ke bango bakolinga wana te malamu desordre ezalaka basala epermettre bango basala oyo bango bakoki kosala nzambe aza malamu alobi ki azwi choki te mais tomoni mwasi te toyi tozo mwasi azali traumatisé aza na hôpital ana chambre ya alali abimaki akimi ndako akokima après mpona mesure ya sécurité na ye abangi ke lobi mabe mosu ekomela ye la toyebi te mais tomoni ya video kaka papa masumu ebende ye moko azoloba epe alobi ke na passé nuit sans kolala donc depuis traumatisme depuis loko ekomaki alali ti nzambe asunga biso nzambe aconduire biso nzambe asala vraiment bikamwa po climat oyo la kuna esila na mboka esila gloire à Dieu bakuna musu bazo se convertir déjà gloire à Dieu musu bango ki mission ku bien na suka ba otika bango moko musu bazo conscience avant que le pire arrive et de bazo la conscience bazo tika bazo musu musu ba baki ah nikolo moi tranquille parce que bazo banga de ba baki ke ko dénoncer ezaka te pour ça acte que union mutayebi oyo na quartier ezala voisin bayebi yo atosali kuna na kati quartier ya bino te so ba muja bima régulièrement ba oluka yo surtout etanga make ele mo esalama ki bayebi kozali ya zone wana to ba ozoyo ezala passe mingi nzambe asunga biso abatela biso mboka biso ke kitoko avec l'initiative du président de la République actuelle Félix Tshisekedi na premier ministre na biso Judith Suminwa et puis ministre na biso justice oyo alie kotia mise au point na buzoba oyo ezaki mingi avec kotia siko éclaircissement que buzoba eza la gauche peine sévère ezala na droite donc droiture na makambo nde yango emonani voilà mais ministre de la justice a l'embaté parce qu'il y a une idée malamu mais tout ça parfois ma collègue tout ça ou bien bateau bazana ba influence bazolinga ko étouffer pour que les choses ne marchent pas à l'embaté nous sommes derrière lui à continuer parce que nous sommes évoqués comme Bomsambo qu'on a intérêt à bisogner surtout nous soutenons cela alors
bato bayebi monsieur Masumu artiste et comédien to benga to soulager papa na biso to participer régulièrement na makambo na ye po mutema na ye ekita azali mutu akobatela azali icône artiste et comédien mboka na biso bakufi trop ou bakufaka trop koleka alors que protéger papa oyo parce que eza na mingi ya biso akoki kosala dans les jours à venir ou dans les mois à venir acte oyo esali mpa na ye eza bien te toza conscience bandeko na ngai oyo toluka mbongo na facilité to éviter mabe s'il vous plaît to éviter mabe s'il vous plaît koza vie ezalaka te kosala moto mabe eza la manière ebele koluka vie eza la manière ebele ezalaka te ke vie facile nalayala mutu na kotole mutu nazwi mbongo nabuki mutu libongo nazwi mbongo non. Que Dieu puisse nous bénir, nous protéger tous. L'artiste est comédien, l'artiste est musicien, bien surtout. Tous à la unis, tous soutenir, tous donner ce baka oyo, pour économiser le papa Masumu, pour éviter l'obité du coup de comme la tsunami. L'artiste est un bichon à la mine exposé. Par le reste de star au Nigeria, des bazalaka protégé, baba zone na bango, na bango na bila la zone bango isolé. Non. Ni bazala non protégé. Batambola sur la moto, la voiture, donc ils sont en train de la air tardive. Et ça, la voix bientôt, ceux qui va être se répéter régulièrement. Et heureusement, moi, quand on a une bonne foi quand même, à l'objet que peut toucher, peut pour les artistes. Donc, c'est ça qu'on dit. Que Dieu puisse nous donner tous, abonnez-vous, partagez cette vidéo et massivement, et que vraiment Moussika. On se voit au prochain numéro.